Mbote na bino bandeko balandi émission La Voix du Peuple, babi c'est la voix de Dieu. Oya bino émission na bino yango bauta wapi. Bauta wapi émission o to sala ngo uniquement pona to dédier yango la ba jeune, pona komona esika oyo ba grand star, ba homme célèbre, ba place ba banda po bazalo bazalelo, c'est-à-dire ezara facilité. To to sala bino ya Fali, to sali ya Ferré, to sali ya Papa Wemba, to sali ya Koffi Olomide, to sali héritier. Vraiment c'est la suite à l'appel au Bengi, au Senga Ibiso, to qui tapait total à peu wengé. Nado signalé quand la bande de retour au Talabiso qui est dans la commune à Bandal, plus précisément l'avenue d'Ibamboma, avenue Oyoyo, ils avenue Moïsa historique et quand on a cette histoire, il y a mort en Abiso parce que ils ont la star minene, il y a mort en Abiso, babima l'avenue Oyo. Si malabango ba star pe ya minene pe babimi na bandasi donc ils avenue Moro etikali vraiment historique pour l'Abiso ba congolais. Lelo oyebi que Wenge oye bandaka Wenge musique à 4x4 et bandaka na veni oyo boyoka ba histoire ne ba na banzembo lelo na kolobela Wenge en général te mais na kolobela plus pour na star na biso o to benga bongo Jibe Mpiana papa chéri motopamba motopamba leader amu fude ba kombo tutu ala kanango wana ça dit lona kolobela Jean Bedel Mpiana. Parce que ma solo na ye ya mama musique e banaka na veni o na dibamboma yango pe na ro lobelaka marasoni na dibamboma na opusa na malembe juste na lupango oyo ba ba futelaka place wana na hotel mané na continuer du solo donc merci par où. Bien cher ami internaute, nous avons annoncé que nous avons dit Bamboma, avenue au Jibe Mpiana, à Banara Masolo musique. Non seulement donc le pango bozomo na portail oyo, et c'est ici au Jibe Mpiana. Oyo landia, oyo grise voilà donc oyo hein. OK donc le pango oyo bazo si balaxinga donc awande et sika au Jibe Mpiana ba ro foute là. Na maman na bango donc tant ba awa wane et si quand il va démarrer ma solo na bango tout donc Jibe Mpiana selon l'histoire né na zui wenge bandaka déjà ba Weranson ba Didé Masela mais Jibe Mpiana tango ayaki na banadi bamboma nde akanga mai na baninga na ye ba master na ye ba fonsaki na eloko ne pe komanda ngeza lelo boyebi nenga masolo ezara mais lelo mingi na robeta masolo na ye tout le toye ba Jibe Mpiana masolo na ye bandaka ndenge nini comment est-ce qu'il s'est fait qu'il s'est retrouvé na wenge et puis parcours na ye. Quelles sont les difficultés que Jibe Mpiana a rencontrées personnellement pas comme ici au hasard na dédié mission ngai na bino tubo tala biso na minute oyo donc to banda quand des à la recherche na biso puis to se retrouver à la fin pour te conclure. Merci. Bien, chers amis téléspectateurs, au total la biso na émission na bino ba utawapi quand des nepsa bino qui émission oyo to sala ngo uniquement pour motiver biso ba jeune comme on a que bateau tout le monde le ba grand tout le monde le ba grande star ba grande célébrité ba utara quelque part pour ba comme baza les longs de tout ça nous tout le toujours papa chéri Jibe Mpiana motopamba to luki pena tozo luka pena bateau ba ebakiye tango azana nu Jean Bedel na ba azana nu kutu ba sixo azana ngote lelo to panga pangana bango ba meka po beta biso parcours na ye moi ba réalité sur ye awa nazana ndeko moko aza awa ye penza azape parmi bat oyo ba yebi ba yeba Jean Bedel wenge en général wana biso ko to yebi ko to teke ba ko existaka nazo sala appel directement na intervenant na biso. Bonjour papa. Bonjour monsieur. Kombo na yo sala bien na bat porta la biso. Nga ba imi ami na komba Maître John super champion. Voilà. Maître John super champion to ba oyebi Jibe Mpiana. Ouais. Sali mikolo boni yo ba Jibe Mpiana. Bon, Jibe Mpiana na yeba depuis moké. Depuis moké tant ba yakina di baboma. Vraiment moké. Jibe Mpiana na di bamboma. Mona kati aveni comme bala nyonso. Eloko ni sala kibo chaika. Bon, omoni pona ko ba vrai. Pona ko ba vrai, azaki mwana oyo bandalunga déjà puissance. Hein? Ils ont la puissance nango. Mais yepé autaki avec mon autaki Gombe. Moni bana Gombe ba distinguer rappel moi moké. Hein na moi makamuso atayi bandalungwa mais bon tant mususu ba distinction moko ya moi mike ndenge wana yango na tant mususu ba chakieka.
bachaki ka babisi biso babi jibe mpana tant on le na distinction jibe mpana garçon moko propre des biso non na ka on a propre azaki ndenge donc so to le ba vrai soko balbara BCBG donc lingo la bon bon chat ezaki penzaye azaki très propre kaka ndenge bana gombe ba alaka ba bandalungo pe ba propre je sais mais hier azaki pe na moi ba distinction comportement très très bien moi na bien éduqué na na famille européenne donc babotami nini na famille na bango bo ndenge ngai na yebaki po umeli pe hein pour le vrai pour le makambo lokuta te azalaki yena ndeko na mwasi d'ailleurs kuto ezaki mo écart legi na mwasi azalaki mo muke makasi ye asa kolaki o ngana yebi tant bozokola na tant bozomona leki na bino jibe mpena zokola na veni Jean Bedel defoni azangi nango lokwa mwana mukenyos bon ye to ba azaki penza leki pananga ite to aki na bango à peu près azaki master na bino en général azangi na defoni na bino na master ezanga raté bon défaut en tout cas le côté mabe na moni défaut te tumbolité azaki mutu moko azaki na moi makamna yebaki meko moi azaki na moi même si na jibe mpena côté ba chéri na la kisomo par rapport non wana faux wana faux pour na le vrai pour moi to le balikambo bibie ya nini pour moi c'est na liboso oyo osala banini azali mais ko azaki nini non peut-être na ba musicien mais na dibabo maté on a dit babo mabilombe balaki o banda ozo amomi avant ko tu bango ba ya na makambo ya musique wana siko wenge question surtout na jibe mpiana akuta wenge to jibe abanine wenge bon pona koloba bien eloko wana fo batu ba longola po omoni kokuta na ko banda eza place wana omoni c'est vrai tant wenge banda ki yazala kite mais wenge pezaki na lokola kaka ezali mais exista kite ngana lobaki bandaki pona tangu bango ba ye nde penzo boni moto pona loba vrai o abandaki wana eza ba biloko complexe ozomona o akutaki complexe pour c'est vrai yazala kite na départ penza ya dikambo mais les rois pelo ko ezaki nango presque été tangu nde ba jibe ba ye au monde penza ki flamme parcours na bango lié na baninga na question so ngana tuna to monaka lelo wenge wera na jibende mutu ba bénéficier un peu moins mingi na kombo wana wenge lelo ba koma Prosper baza ba Richard ba tumoro vraiment vivanda personnellement yo mo pona nini ka fallait za wera na jibé pourquoi pas Masela et puis camarade na bango wana ya onde sala peke ba mbaleka ba réussir to eloko nini secret nini zaki na camarade na mo po lelo ba mi baleka ba réussir na wenge bon pour na le vrai pour na le vrai on dirait pour moninga na monaka na makami bali zalaki wana na komona ndingi ko question bande po na va normal bango mi balete mdu banda ka succès wana c'est vrai ba ki le roi ba leader mi balé mais omoni ba makaba pe ba ki bilombe na départ au monde a pensé que fou les dollars na makaba na ndinga osakanate fou les dollars na Didier Masela na ndinga osakanate mais après na ba même ba deno wana bazaki batu moko pe bazaki na ba succès mais ngana monaka pona ngai jibe mpiana musique na ye donc azalo kwa bota makina musique yango na tamsu e mema ndenge wana we ranson ezali aza mwana wa bota mana chance vous comprenez chance ezalo kola na nzoto na ye mais ba biso ke na wenge wana bato pe na ba se dona plus bato ba souffra plus pona wenge ezara wera na jibe ngana kati yombala mo na lobi eza faux ozolanda ba souffra bango nyonso. Vous comprenez? C'est vrai, bon, parce qu'on n'y pas Didier Marcel. Donc, si on a la souffrance, on peut pas bonheur, on a le biais faux. C'est vrai, bah souffrir qui, mais bah on y soit souffrir qui. Vous comprenez? Bah tout le monde va souffrir, bon, on va bélir si on le bani. Bah tout le monde va souffrir peine à winge wana, mais bon, chance de sourire, na bango mi balende na ibisi ok. Nga na mona jibe za musique na ye, ouais za chansara, za mwana ya botama na likamba on a nzoto na ye. Pour na le vrai. Ongana yebi.
Pona koloba vrai na oyo yebi mais moto apesa kombo Wenge aza pipe tana ezaneni bon sikoyo moni moto apesa kombo Wenge batno so yebi yango ezali Belis mais c'est vrai Wenge ezaki kombo pe ayete ezaki kombo ya quartier net ezaki lokola nini ya foot alors mende kona koloba vrai Belis munde mutaya nango na orchestre tant basali na no to chango kaka Wenge lelo aza souffrant la souffrance les lois obé la makasi est-ce que pozozo apport ya wera apport ya JB est-ce que bayaka batala kaye to silence bon lukuta mabelo kolanga na longa pe moi dibabo moi kala en tout cas na kutani pe na yebeliste pona yebake so baya rotala eto baya rotala ete dernier mande tangu na mona ki Adolphe a ko clip lekela ki yewana na ba master mususu kaka na mona ka lokola ba polisha ça va uti poto na mona baya rotala ebo les deux wana na yebite soki bayaka to bayaka te wana ko lobate ke o bayaka to bayaka te pona monité na yebite JB Mpiana lelo komi grand star yoza mastanae bokolina bango ti Wenge komi bolilo JB Mpiana na nzela est-ce que côté le mapa te ma peso mototo akoma na papa chéri bon star tout ça bon ça dit comportement na échange to ezara ne bozaraka bon lokuta mabe to kutana pe kala to mona na pe kala mais selon ba le dire oya bato yo ba sakana bon ba proche sinon te azana ikaka ndenge ngasi na loba bango ba la fierté so tali niveau ba mata na niveau pe ba la kana batu en tout cas ba la kana bango fierté batu nde bakanisa ka wana to sto lo bango banda mukile banda mais to kutana ndekala bazaki bango nyoso mais pourquoi fallait que JB na comme président ya Wenge et pourtant Wenge bandara nango bon JB kuta Wenge mais combat Wenge déjà bana déjà ba répétition pourquoi quand il fallait JB à la président la bango yango eloko na lobaki on a peut-être na lobaki on a na départ ezaka comme on ba bota bana mutu na eloko ni même tango moni ba sala ki administration wana ya 4 wana batalaki ke makaba muziki le la vendisa et musique yango ba tchaki directeur artistique vous comprenez balongoli na makaba ba na Didier Masela ba moni ke yepe na mutabenga baninga na e poso tena malamu Didier Masela ndem taki camarade ya Aimé Bwanga azaki pe camarade ya Wera ozomona Aimé Bwanga soko tali bango na Wera bazaki ba camarade te otali omona kaka Didier Masela ye wana azaki camarade ya makaba ye wana pe kaka azaki camarade Zing Zong ozomona donc eloko eza ya Didier yango moni ba pesa ki fondateur ozomona bon oya na makambo ya organisation omoni pesa ki muta diriger bato ezaki JB Mpiana ozomona azaki président ngai à l'époque wana na bandako teka ba billet mais omona ta mokolo moko te atangi JB lokola président aya kotuna o mbongo ekoti combien muta banda tuna toujours financer wera omoni donc batikalaki mutu na poste na ye donc biloko yango ba pesa au président au financer au nini ba mérita yango ponanga lelo Wenge tikali histoire na mboka na biso to le bilaka Wenge pona libela secret à succès à Wenge parce que bandaka le roi lisano le roi la bagene mo babandi répéter makelele na veni mais le comment les kamoro munene le ba somelo mapa ou le ba kumba homme célèbre succès na bango pona yo secret zakini secret zaki unité na Wenge musique complet secret na bango zaki unité donc likambo ya JB Mpiana za likambo wera za likambo ya Didier za likambo makaba bamsu ba bi likambo Wenge ngo za le Wenge za le romo za sacré au lobani bon iloko bimi déjà na misa batunde wana to ko ndima vraiment merci mingi papa pour na ba intervention na yo et ça biso vraiment bien JB Mpiana totala lelo conseil ni européen JB na nengo mona ki na nenga za lelo et là on est européen JB comme message na ina lo babo iloko la pesa occasion vous comprenez JB Mpiana ebingam na pesa ke kombo ya leader charismatique lero bazaki complet na ebi force de frappe ya JB Mpiana vous comprenez aza mutu moko akanisa te ke babiloko yo asali yango ekoki non donc azana babiloko mususu yo biso pe toko bimbisa yango et même les sous loin puisque azana no na makamba ko sala ozomona tangu mususu soki makambo mingi na mona kawana iso ko la ko bomana muke pota mususu batu na epe ya kati atikati ba mwa musika muke menga na ebi force na ye aza mutu osama makambo ya minene o asali nanu te
wana na lobina o vérité surtout que elo musu pe tonga to na bino lelo bozomona bano babimi na sima na bango na pesi exemple ya Fer Egola o azali mwana ya Wenge abimi na Wenge lelo Fer déjà azoki na ba 4 ou 5e album ozomona ke azoko kende malgré que azana équipe tout ça banine mais ozomona lelo JB des albums Wera des albums na pas chaud bamona na Wenge personnellement pour na yo ils ont bien parce qu'on a l'album moi bateau ça la salato faut encore donner encore plus pour nous ça non yé mo jibe piano lo moni ba faire na nyonso mona na ba fali batu ba kansaka ko jiba bisa bana par correspondance vous comprenez tout na bana na nyonso ba ko bisa OK jiba za ko bana biso ke musala soko yebi musala na uzaka cité soko yebi musala na yo okende liboso vous comprenez pona yo bi kana katu na malobatu mo mbakiste mais etambla akishasa mo mbakejiba mela ligorodo mais wana makanisa batu te ndenge nini bakoloba mela ligoro te poto ba succès wasali na ko revenir na likambo ba album batikala na ba album na bango ozo comprendre omoni bango basali mi balé moko mona mi balé wana pesa bango biloko minene muso azoke na 7e soko 30e 0 fois 0 est égal à 0 donc ba yo ngo tamso na ndako na bango na bani ba faire biloko ba okende nango eza bien ezaka na conseil ya JB Mpiana tuna bango nyoso ba koyebisa ona ba fali wana mais ba o ndenge bango bazokende po bango mbale ba yebani. Vous comprenez d'abord que l'album, c'est bien. Tant que misatu et ils ont révénement. Tant que nous sommes JB, voilà nous bisoto ebi na wengete. Abando te no ma solo pena ga note mon cher et l'euro pena biso un jour photo comme ba grave biso pena jour photo simba ba Congo. Mama bo ndo malam no JB. Lokuta, au contraire que bango ba yeba kite. Bango ba rolo bango. Na éviter le lot ba ko changer. Ba rolo bango. Et ça to beta loisir, loisir. Vous comprenez ba beta pour faire play. Ba beta pour na makambo te ke obakende. Ba yeba ekutu wana eza ekutu loin de là. Ba yeba ki kutu te makambo. Vous comprenez? Ba yeba kite. Vraiment merci merci ko beta biso meilleur souvenir ni no garde à JB. Moi le kamo ambiance mo le kaka marka uti lolo tika na ya JB pia. Bon kaka tango ba komo koma moi ba vedette minene aye azaki mwana gombe mina ko comprendre ki était mkomususu nzokande ayebine kumba vélo te azwaki mkomususu vélo na tamsa ko se rappeler azu vélo amekaki ko tambusa yango tango amekika ko tambusa mukebo ya akilibite akoye puis azokaki na mbebo mukolo wana fallait na butu concert ezala na si mukolo mpe mwa mpela bimaka yango wana po JB Mpiana zate mais so JB Mpiana zate mais c'est événement. Vous avez mukolo wana okoko tuna ezaki événement même wera après concert on a voix ça lokola et kauka ki muke parce que JB alaki te siko fallait ya même mukumba nyonso donc ezaki penza kilo souvenir na ko kansa yango. Merci mingi papa na peut-être ça va te mibale misa ta pesa mbote bon na pesi mbote na Jela Gang Sajo pour bango bata ba véritable bana dimba bomo. Merci vraiment, merci. Voilà la canisi animé ta choco frappant. Voilà la canisi choco frappant, mirabolant, facile à garer, la sucre métallique, babil, femme selon le cœur. Na canisi Willy Botella ba Willy, garçon de l'X 3 fois l'X, patron na bango, Odilo Mampouya Yakati. Na canisi Annabelle, difficile à garer. Na canisi Anne-Marie Bichilo, la beauté éternelle. Na canisi Maman Langama Jacqueline Zongo, Maman Hélène Mvouzi. Vraiment, ma beauté, voilà. Toujours continuer à intervenir à Bissot. Merci. Nengana tu n'as pas component JB. Tu n'as pas JB dans le quartier, nous c'est comporté n'engeni. Comportement là, ils ont n'engeni, nazara moi na n'engeni. Azaki na janti. Azaki na janti. Azaki na nzunzu. Soki akotaki azaki na nzunzu. Yango ala batiaki président pour azaki nzunzu. Mais du solo JB beta wana na nzembo ya nzembo mo baye. Ali sapa. Ndenge wenge banda du solo JB beta ezaka pena bongo. Que wenge bananga na dibambomba wera son JB Mpiana le makaba basangani ezalaki bongo za ko bamsu balobage no JB na ye sima bongo ayaki na sima kasi akutaki movuma baninga bazosala movuma loko asipesa ki mwana nzunzu nde na lobi akoti mama na bango yaki kofuta azamuka alongwa kitambo ayi kofuta tango ayi akoti siko akuti baninga bazosala movuma ye pa akoti na movuma loko azaki na nzunzu mais sinon wenge eza ya boma penza bankolo wenge penza wela
Didier Masiela azaki fondé penza Didier Masiela azaki wana azotaka nene entraîneur mais soki aye asimi guitare na ye wana yango bapesaki komba fondé mais ntango bazalaki kobeta babale na bango batiaki komba wenge mais ntango batie miziki ale sikoyo balobi bo miziki tokotia nini totiaka kombo eza na bale wenge mais présence ya JB na wenge esalaki wenge mpe evolue mbango to bazala déjà bango nyonso bacontribue bazalaki bango nyonso soki otali bato bapesaki mpenza kombo mpenza ya wenge mwana ngai ndosi domi kuna Fomo Jean Belis. Fomo Jean Belis. domi Fomo Jean Belis. ezalaki ya ndosi bino kutukolele te ndosi domi oyo azalaki awa epa bambana bakende na bateka ndako domi bakoko oyoki surtout koko azalaki koko nde bango mpenza bafondateur jiba babotama nini azala bandeko mpona ngunaka balobelaka mingi wana nayebi te mais awa bazalaki ye moko na mama na ye bango baleka na mama na ye bazalaki kaka na mama na ye awa bazalaki na mama na ye baleki nde mosusu bazalaki me bazalaki na mama na ye kaka isipe azalaki na mama na ye mais sinon omoni wela ntango amemi ndosi amemi dengosi na poto ngai nake kosenga merci alobi na ngai alobi mama bankolo kombo oyo ya wenge eza baya ndosi so ngai namemi dengosi nayebi te bango bakolo mosalama ya ndosi ake na poto ake na mbongo ya miziki te ake na ndenge na ye bosiko totali misala oyo ya ndosi asalaki na kati ya wenge tosala nini yango wana azwaki dengosi akenini ozomona wana wela ye moko abeteli nga ntango nakei na ndako na ye abi mama oyo misala ya ndosi asalaki yango mais bamisu balobaki bawera bazala reconnaissant te na bato bakontribue na wenge wela kutu mokolo alobaki abwaka kiri ya liboso mpo wela azalaki na lukukuma wana mpenza moto azoloba yango ndosi abwaka kiri ya liboso ya ndosi asengi na ya ndosi yena abwaka kiri alobi te yo oza na lukukuma okobebisa bi te pardon ya ndosi wana wela likukuma makasi makasi abenda wana ezala likukuma wela aza na lukukuma nakamwaka ndenge nini ayembaka ayeke na lukukuma makasi omoni lopango na nsima nango lopango badami bazali kosala repétition na bango ya nsima est-ce que témoignage na bango tuna wenge ezala wera ezala jibe na quartier baveni bazali bana moko bapoli babangaka bamama respect na bamama témoignage na bana aki bien ata lelo songa na debota ya wera so nakei kaka naboninga kaka komisio nakei moto alaki na pote aboyaki kokotisa ngai ntango abima boye agangi mpona nini abi oyo mama mpenza kabi nayaki kala baboyi kokotisa ngai mwana na ngai aza na potosali témoignage mingi awekaka ya jibe bon jibe okendaka epai ya zibe nana akende te mpo zibe azali ayaki lokola mopaya mais wela nde tokoli na ye tokolisi ye oyiki papa ya wela akufi awa toleli ye tata na leki abokoli ye akufi kaka siko ndako na papa ezali wela ti mwana moke azali akoli donc différence ya wera na jibe ezalaki wera mwana bino jibe bayaka koya na baumela mpe te na dibamo mango mais ntango akei ye jibe atikalaki nde na baningani awa akendaka ando oyaka koya donc bana bino wera Didier Masiela, Blaise Boula, Aimé Bwanga, Alain Makaba. Okangi ba masolo tio balom susu dans nos tout d'ailleurs yo balom merci maman ya orienté biso lo su ya kotunga na ngala besoin na yoka pour mettons on mission ko za moi connaissance mongo boya makambo on a bandé dans tout la question.
Bien, bandeko balandi émission bauta wapi, toujours continuer toujours recherche pour la ba parcours ya JB Mpiana papa chéri Motopamba. Na accepte le pango na bango, mais juste le pango quand même na bango. Na kuyoki li solo ya grande sœur Moro. Elle peut encore nous dire quelque chose de plus na parcours ya JB Mpiana pas à la azalelo na s'approcher na bonjour grande sœur. Bonjour. Na se présenter bato bauta la bako. Comme on maman Pasi Osango, bon de olubikaka, to fana la bajibe, to karama mapangu. Bon, son la kolo bien la grande sœur naïe. Et puis dans la recherche, dans la singa koza grande sœur ya Magouche. Ouais, naza grande sœur Magouche, donc Magouche a sa 4e apringa. La place Paza pour l'émission la super mo bachango na internet donc depuis ces mots tu sors à partir à poto. Grande sœur Ibsa bisona nous tango yeba JB Mpiana témoignage nous resala ya moi ya JB yeba qui d'abord yeba qui JB Mpiana déjà musicien wenge c'est bandit to yeba qui no JB Mpiana wana na lukuta koti wenge te. Non, na yeba JB wenge dans le bandité. Voilà. Donc JB azoba na musique nazomona. Bon, ce que le bina peut être témoignage pour la JB et là on a que le bezali nga en soi na zo JB mabete. Bon na 4 pays à quartier na tika koyoka sangwa JB à mabete étant voisine donc so mabezala ki donc na yeba. Bon peut-être étant jeune place bon batambolaka soki kuna bon na ebité mais vraiment na 4 à quartier na tika koyoka na mabete. Alors pour nga aza modèle. Et tango wenga bandaki personnellement au satandara yomo tango vaneta wa no mona ba zo ke pété na vini na ba tinel vous avez un jour pensé que comme niveau comme lelo qu'ils pouvaient devenir des grands. Bon omoni vie à mutu ezaka la maboko nzambe kolobake na satandaki ou pas wana na ebité po nzambe ndenge babandaki en tout cas ça moi parce que ba ko prospérer ou pas wana vraiment je ne sais rien dire donc pour nanga nzambe ka tchaki loboko na bango likolo na bango donc po ba koma o bazalelo donc et pour na yo na rotala bango baleki na yo secret na bango na musika mona gelo nini to rolo balelo za cause ya réussite na bango nyoso bolelo bazabo pour na ngai leo na ko ba cause ya réussite na bango za musala koyeba parce que bon bato ko balelo ke ba musicien ba ba kisi et tout qui c'est ça la musala te mutu ko simba kisi ka mulike musala nezo simba. Donc côté à kis na kota ngote pour na ngai na ko ba réussite na bango ezali ka koyeba musala et loko balinga ki nde babaka vouloir ses pouvoirs soko lingé loko okoyika mpiko okosala molende okomatina suka et loko ngal ko bango na balinga ki musala na bango na kotala bango na wenge tozomona lelo wera na JB ne batu ba prospérer to ba foncer pe ba memi wenge ngona niveau likolo makasi pona yo pona nini kaka faye za bango mibale na komona bango déjà les babanda ko banda musala ngo ezaki bango nde banomi pesa nango mingi to ezaka hasard ne sara ke JB na werande batombola likamanga wenge en tout cas pour ngeza likamanga nzambe na bana ye telo ngol baka yango wana parce que vie na biso na maboko ya nzambe ndaye baka na poni yo to na poni ye to aponi nga donc nga na nzambe te pona ko ba Amerika mna ko bezali ezali likamanga nzambe na bana naye tant bazokola na veni tant bazokola grande sœur petit frère yebisa biso na moi défoni jibala na mwana grande sœur na mwana mo section ma batna télé bon ngai vraiment elo naza ko mona mingi pona ngai nazo na mabete to osexanga te parce que azaki pe moi noté autre ofala to solo to beta masolo te zaki bongo te mais loko mingi za ozala za ko mona mama na bango tellement zaki na mwana kaka ye moko azako lingia bimate moni lera comme moi j'ai na balu na moi balo yenge pe ko luka kolata kitoko et tout ko luka moi ba staff alors soka bimé mona yani saza ko silika ko tomboka aluka moi mabende yango na kaka mais zela non l'homme soupe to ngato za prison JB aza fils unique to azana ba petite sœur na ba grande sœur na ba grande la petite sœur na imoko Magali esili babota ba ombaleka ye na Magali maman na bango bota bango bongo ye na Magali point ouais na témoignage ni rosala ya maman nièce témoignage de Rossela maman nièce vraiment bango maman nièce tenga zana biso so ben ka ya nièce ezala JB abenga maman ni ka ya nièce ezala bande ko ne so ka ya nièce bana bande ko ne beto ben ka ya nièce nga fande na fandi ya to fanda na ya na malamu vraiment so no baki mabezala ki wala tanza ma opinion nga pona nga mam ya nièce azala mabe pa la bisote même atala kata venu ça passe ponda ko mutu pasa ko kota na ite bozole mabe wapi
aza kutana bandako bato te. Et lelo JB Mpiana comme une grande star connue dans le monde entier ya le blaming ezate. Est-ce que lelo sopo moni JB Mpiana na nzela to jiba monio ayeba wana ya to akoma osala kista ya ko samba te mwana na lobaka nga na lobaka ata bato nyonso na wenge BCBG basilisi batikali ye moko il a mon soutien pona malamu na ye akotelema kokita kopianga mbote ya na ye. Et là, on a remarqué na venir na bino ne na kosi na dibamboma toujours sur le moment mais na contraire na baninga nyoso ya wenge bazaki mais ozomona onire JB Mpiana il est le plus aimé ya dibamboma. Omoni malamu efutaka yaya malamu efuta mutu aza malamu faut témoigner malamu na ye hein so pe mutu aza mabe faut que le bapo peut-être a changé donc la mabe ezate moi to bakisa to loba ya lokuté ezate so ba témoigner malamu na ye c'est parce que ba yebi parce que ezala kité ba koloba te que o po le na télévision tout ça l'hypocrisie non mutu aza malamu faut témoigner yango nzamba zo pambola ye kaka azokende liboso pona malamu na ye. Aza mutu azokozanga ba défaut te conseil ni européen sa JB ner de talabiso ndé na otako ba tout à l'heure nga na ibima be na yete mais là on a ko conseiller to kaka mingi azaka kanda soka sa silike mutu ani bisara difficile mana bi toyo kaka ponga na kanga na mabete surtout mikota ba musicien na ye o yeso asiso ese kaka likambu umona kaika na tifo longola musicien wana pe na ko banano akita aza malamu mais il faut pas eba ko limbisa na lobi bien na yo kaka menga na kanga na ngai na mabete. Merci mais maman pour na temps pessimiste te zozana batmi balé misa to pesa mbote ba otala ouais na pesa ni yemo JB Mpiana mbote pour za président nga ye vraiment président nga na pesi mbote belé na pesi ya niesi mama na mbote belé na pesi magalile kinaye na pesi mwasi ne mbote na famille na ye mobimba. Question so ya sura na bosa na ngina tunango mama bazaki JB Mpiana yaki ko yakutaki wenge te aki yakutaki wenge te so biso kaki yakutaki wenge bakosi babandi wenge c'est vrai fondateur azalaki mais babandi wenge akutaki te na ndimite akutaki te. Oui que le bien un peu moins confusion parce que mi balé na tuni singo habité JB mais yo za grande sœur na tuni baza ba aller ki pa na yo akutaki te babanda oui idée oteki pa bato mususu mais akutaki te babanda suko shona ka ki yaza président ezaki poni charisme na olobani charisme tasuika wana charisme ezaki te pa mela animé o mela ligorodo wana ba onde ba lobaka ngala bien ngoti moyena témoigner ngo ezate na bien ngote. Merci vraiment mingi maman pour notre temps pésibiso par aux essais caméraman la série tous évoluer. Masolo neni nezalara mais na moni ba play ba na quoi on a di bambo ma na quoi na ina sur un peu na bango muke parce que bango c'est vrai que baza moins âgé que JB mais baza JB baza ba fina donc ba kolika ba nzela moko ba moni makamutu ndenge leki donc ils ont quelque chose à nous dire par rapport à JB Mpiana et puis wenge en général quoi par aux ça caméraman à série azo poussa bonjour Ndego. Bonjour. Mon année sur hôtel ma poto sur la bien vraiment. Ou soit elle roue denga la vente pendant sur l'année bien merci. Combo salo bien. Les beaux leaders à Bandal quoi. Les beaux leaders sont vraiment la talim et le ngono bien en mon ayo que clip moi Pentagone ou Natala Kalaboy. Il y a 10 oïs aussi je me trompe pas. Eh bah tout beau talanga sur beaucoup kota bon mon ami non le ngno Kalinga basu qui va bloquer genre na monu ne na peut-être sur les années sont bien assez trompés. Ouais ça aux loba biso de bana wenge bi mouvement 4x4 tout terrain donc tous les 4 administrateurs bazo telema ouais biso zala wana da bana wenge musique BCBG tout terrain 4x4 ouais yeb sa biso nanu yo ba JB Mpiana ndenge nini bon na ba vie de partir à Dibaboma ouais na ba vie na Dibaboma ouais bon wana mwana mukia ah ouais elle va vie oui ba JB Mpiana étant que musicien bala moko ba maman qui fait ça maman nous liste tu ba na statut mususu pizza do bana musique yo étant que les que zo monde
Bon, on a vu ça comme musicien. On a vu déjà en ampleur pour vraiment un succès sacré. Ouais. Moni oyebi Jibé Piana, Wenge déjà c'est bimi mokilese bien. Ah oui. Pourquoi on a le Lokuta? Ah oui. Témoignage de nos salles Jibé Piana vient à bino ya dimbambo malelo. Jibé Piana to bodo mona e na quartier na avenue vieux comportement na ezali nini na ba petit. C'est bon. Tu vas là-bas monter maintenant tu sois petit mais c'est un vieux mora bien. D'être bison de tout ça en tant que les beaux leaders non leader à Bandal. Chaque concert va Betaka, on a Beta le fait le vidéo et pas yebi. Ouais. Il aurait ça un plaisir on dit samedi à la cohésion la kermesse à Beta wana biso to banda va Beta. Ça dit et le leader les beaux leaders les beaux leaders c'est ça. Les beaux leaders à rôle pour na JB Zaki JB Azavi Moro sympa et bon hier suko JB na ba mikolo témoignage à JB na Venise à Guinée JB garçon mort gay teti assez la qui moulou bâtonné bon en tout cas na clan Wenge vraiment en tant que ama belé place idéologie outa mission oyo hein à travers la réputation malamu c'est JB na ndinga faute bon to ba vie na biso mais ma biso to ha oh la venue m'a senti que moi Bolingisa c'est JB Piana. Ouais. S'il n'est JB le logo master. Est-ce que bon mon anaka après ça nous pas accès bosula na ye bozala ne bozala na va comme ba danger azalelo. Te solo qui fait au monde tout peut na kermesse tout ça ne ba concert solo qui fait où y place ça bon mon bosolo là. Bosolo là ouais. Pourquoi ça et là on ni tant JB Piana c'est vrai comment déjà fait déjà n'enga bandi mais tant bozoko là on ni bando comme solo qui fait moi des fois là qui nango oyo kaka des fois na ezara te vie bazala ba défaut comme tete ma vie bazala tirer kaka banzeli donc wata onzela ya masana ebo bebana chimité ya idéologie biso peto comment on opéra ya ngwana po talaka kala wenge mamba momi mo kaza biso na makila nango ti bungo te talaka ba vie mama wanzele ka nde mo be bana mai na mo ba to mona ka vie ba désarmer za mamuye za normal les beaux ngana kati émission oyo na longola ba rimer ça dit et là au moment où tam la la rimer sur na zone na quartier à moto à botama pour cela mina tout na a bien pour na mais sur na zone na quartier pena ne ba confirmer puis sur les ala rimer tous ala na mambaloku des ara vérité tu dis que jouer ngetam ko bandi JB Piana ezaki président et là au moment où rimer mo ma be ya bien tetambola baba non JB amela ligorodo netika ke non imtu comme amela ligorodo yom tasimba moto awenge yoko lo bani par rapport à rimer on etambla non jiba amela ligoro amela ligorodo tout ça bani par rapport à rimer on etambla et ça sera vrai to ça faut pour yo pena oyebi mama wingi on na kati ba rimer yo muto ngalo ba amela ligorodo azalaka parce amela ligorodo moni wenge zo kese moza sacré ngama na jinde na koliboe na ma plein wenge sali mambo wenge c'est wenge za kese mo sacré babanda ba succès mo senti da ezalaka donc avant que ba contrer bando ke poto donc succès ne le kama parce que succès ya makasi toujours ailleurs na ba problème succès ya problème on comprend succès ya ngambu succès ya mambo ibele succès ko bomayo et ko comme place mo kana maiti donc ya maman Olanda fumati zara lokuta c'est faux non vous comprenez dans zoloba merci le beau leader na domona tozo qu'on a habité sur aux alentours de 2-3 personnes on peut s'emboter bon on est raté quoi en tant que na personne vient dans Salfatora Sultani clan wenge nyonso ne bazaka ensemble bango tout bazaba vient na biso à part ça na personne bébé Eloïque mbote sans oublier Djikapela esthétique bon samedi toza bon na papa chéri na kermesse cohésion donc tout héroïnda comme d'habitude gars pour biso to va misemo tout ça ba démonstration mais tout le baraté toujours mais musalandi. Merci vraiment de Ronangai na moni vraiment na entouré na la quoi di bambo madon bana tout botalanga di bambo donc croisement di bambo inga to va na biso to so bandi Ronanga bonjour papa. Ouais bonjour mon frère. Comment na yo ça la bien? Bon comme on a Igelo le roi Saba. Igelo le roi Saba na ina tout na question yo oui ba JB Piana ni tant que musicien déjà to vient dans le quartier il y a venu plutôt. Bon premièrement on répondre avec non vient biso et di baboma pour tout à makila il y a di baboma né grandi deuxièmement na bien que non musicien ouais oui bien que musicien on le rappelle pas tout sur la be au pousse la mouké pour na va là pour tout sur la très bien voilà
Kishasa boya donc to mesana. Wenga ngotango ebandi. Jibe Piana ko kuta wenge déjà banda to yepa bandi na wenge mbala moko. Bon, en vrai dit ton wenge bandaka biso to alaka ba petit. Alaka ba petit mais sinon ma solo to vana na bankumu to yo kaka. Bon, mukulu akutaka wenge zalaka déjà. Wenge zalaka déjà mais ebimaka nante banaka te. Ebanaka nante. Mais hier à Roya na wenge parce que avant na di baboma. On va découvrir qu'il y a un bon chanteur, un beau gars. Ne bazwaka na wenge ne ya yaka pena mpepe o monike no obima wenge de babimi bango nyonso bango nyonso na JB Piana Rose ça veut dire pour comme ça bena petit na ya venir ça biso JB Piana taba to vana ana di babomba azaki ye kaka na maman na to azana bandeko ya leki so ko ba famille na ba. Non, avant toute la famille, bah fana na maman na bango. Na combien de grands frères, combien de petites sœurs? Bon, à l'époque j'étais encore trop petit, hein. J'étais petit mais bah la rebelle, la famille normale. Comportement JB Piana tant que vie na bino ya venir. Ezara neni. De temps que pas na bino ba petit peu pas mikolo témoignage ni rosa JB. En tout cas, comportement na ye teska bonga. Natika roka loka mabete ki no aka mabe bobo non sauf que non ye côté ba chérine ya ka côté basine bon c'est tout à fait normal hein mon bala kitoko bas balanda kaka c'est tout à fait normal donc arane na comportement mabete to yoka pete ki non tanga na ko kula la ka boy non to yoka te apport na kata wenge yo za mona wenge les hommes ndenge za évoluer personnellement pour na yo JB apporta nini na wenge pour wenge zala ne komaki wana. Premièrement hier na wenge il y avait des chanteurs mais dans ba chanteur na charme le roi était le roi papa chéri donc arana na charme wana abakisaka pe un plus côté beauté. Mais so li beauté faut bosser un peu te que balé makaba pe baba puka. Non, na lobi na tant na loba abakisaka un plus donc c'est que beauté zalaka déjà mais abakis un plus les gars ba brique moko moko tongaka ndako c'est ça. Donc abakisaka un plus côté beauté et na l'union fait la force ning ba simanaka les salariés que non ba kenne nzamba sala que non ba kenne akenati lelo to ka wenge tu sali pe di baboma parce que wenge na za comme mot sacré wenge za nzete moko bat baebi eza bois moko za trop riche eza bois moko za ka et mona na vraiment te nzete mona na vraiment te wenge avant kombo kende na musique wenge ala ka équipe à football na di baboma et équipe en tout moment na ko beta va ça toujours ba plein et vient à biso Fumu Jean Bélix. Je vous signale que Fumu Jean Bélix, bateau tout boye billet, asa souffrant, fait tout zoyer interview, mais t'as tout coûtier, moi vraiment tout zoyer interview zaté, donc bah bah billet peso boro bengaye pour soutenir ça la bien vraiment souffrant, muto appelle ça combo à wingé, donc le pont la bango pause et ça, je le pont la bango, donc le pont la bango on dans un cadre, on peut même pas l'interviewer vu l'état kazan en haut, continuez sur le nom. Ouais. Vient à Fumu Jean Bélix. Les apesaka kombo ya wenge na musique kobaya basalaka mouvement kombo ya la raté le la wenge avec qui moira la chaleur à tout moment au beta na stade on na ba terrain on a ba tout plein ba nipe ba naka opolate donc on a no kombo ya de sacré levier à kotaka bana mai bulletin bon la nous les peto pesaka orchestre kombo wenge ndeki nakape wenge est-ce que dès le bando rotala on béton on va masolo pa mikolo to bino mole bando tala wenge est-ce que vous nimara vraiment que wenge ro koma lelo e koma lelo ba star minene babima na sima la bombe ba star minene babilelo et ya rolobela mingi zati est-ce que vous pensez vous kansa pena que les bodo mona ba zo répéter là plein non ba répétition ro créer le recréer lelo bon ya koloba lobby na biso to ebaraté demain partir en Dieu nous amena ebi lobby mais na musala na bango kwa balingaki musala na bango pe bagi na komo mwa ki de non sacré les sala ki non le loto ki pe ki non wenge otoye bebe misipe batu ya susu ebele ya danger na kata komo na wenge
personnellement to ba banara tant ba do travailler tangele ko ta ba difficulté ni no ba no kutana ngo mingi na bandela ba ta ba fonctionner na rata venir ba difficulté alors tout d'abord tant ba répéter dans la tunnel selon ba ma solo to vendre biso moko donc banaya il y a des baboma ba répéter na tunnel il y avait des parents ba ndai ko lingate à l'époque il y a là qui mon la soko beta musique à la voyou les ateliers les génération bimi ba jeune ba parents ba remontina bana ba que musique à l'époque ya rabongote ba parents ba linga plus bana batanga que musique ba leka na ba difficulté ba parents ba ndai ko lingate bana ko lingate ba beta musique et tout et bana ko se réunir en face ba ya ba masela bana ko se réunir wana ya la vie moko wana ya la vendre à la kana vie carré le défunt carré que son âme repose en paix. Ouais, bah là on s'est réunis, on a les pavillons et tout, petit baromar la tunnel. Vraiment, si yo personnellement, et là on est revenu ça bateau tout bateau la biso na au bateau la biso lelo, au bateau la vraiment bah yo tout le monde a dit wenge. Et secret à succès à wenge zani. Secret à succès à wenge ça travail na bolingona tout d'abord, balingana va trop, l'union fait la force. On travaille na bango ne bana ko travailler ndé et futa bango fruit ya travail na bango yango futa bango et futa bien que ba rimer et mai belé mais les fruits ya travail parce que biso to na bango to yebité tout monde a pété que na obo to bien no fruit ya travail na bango de ça là toujours par rapport à ba rimer ezana rimer mo salité tambolara concernant combat Jibem Piana que non Jibem Piana amela ligorodo yango wana succès on batia président so Jibem Piana yara roya parce que bon déjà disait que non mutayene roya bino bobandaki de le jeune bosu muto aya roya bo PC qui président ndeba ba non avec ça qui président pour amela ligorodo rimer wana salité tambolara qu'est-ce que tu peux dire par rapport à bon en fait est-ce que mouye ne za beaucoup mela ligorodo et si matin mutu so aller ligorodo mama kwanza mais tasse ko boté papa chéri atikala mali kwanza te biso to vanda na to tikala omona te nini te donc yala on succès yala succès yala les logo nyonso ya na mutu moko ya leader ala ka moko ya na mutu moko tambusa rapo mambo etambola bien avancer bien donc ya wana ba omona wenge ba santara charisme mo zaki na JB ya ba pesa ki président voilà ba mo ba santara déjà beauté ningi alaka donc Dibambo Maweza avenue historique ya Wenge. Est-ce que ba Jibem Piana pe bazo rappeler tant pas yesu na Dibambo ma ndenga la vana bino pas vana bino pe obeta no masolo te comme alors bon moment ndenga la bater. Bayaka. Lokuta mabete surtout fait na to Salvatore. Fait ya rapena il y a des dimanches na bo vana na boye la ndenga gino gine mo ralo ba bo vana na dimanche moment vie aye a garer voiture a bengi bino. To solide to coacher normal bayaka et ba dérapé na ba problème ko ya na avenue ay Dakar donc Jibem Piana tala yo na bi kenga muno bo esali bien azo reconnaître petit na ye ya Dibamboma conseil européen Jibem na tala biso nyonso ozomona pas Jibé lelo nenga zalaka na nenga komi lelo conseil européen ça vient na lelo comme conseil non ça vieux vient à petit na yo quand ngo lobaka kinoki nenga kinoki kidia bulu nem gole mi kidia bulu boulot kaka vie travail il faut avoir toujours un grand cœur mutima no muneno ala kanango zana ngokaka oyoka yoka batute nini te bosser zala bien encadré ba poulain na ngo lobaka yomo encadré bango kitoko zana mutima munene bo papa o mesana ko zana on ngo encadré ba masano pe ba koma ba leader lo parce que faut to belo moko leader ala moko na wengi pe ala moko papa chéri parce que bango tout wana ba po so to zong sa film sima moi parenthèse to zong sa film sima la moi parenthèse vie ma ba na président donateur na bamo vie ma vo parce que moi je me rappelle est-ce que vie ma vo a envie toi kufa non butavo c'est indira kufa comme ça kufa azaite kama na bandal
Là, vraiment, là, moi, qui habité. À l'époque, je me rappelle, où il était que ça à 5 ans. C'est rien, il y a brasserie, mon temps, comme l'émission Méaté, bon, la brasserie, mon sponsorisé, bon, ça à 5 ans, j'ai concours, on a marre premier. Là, mon qui est ça à 15 cases bière, il y a brasserie, donc, peut-être dans mon an, le l'extérieur, papa, chez leader, ni la brasserie on va faire photo na moko donc voilà où ingeza dans ensemble mais ba faire photo ya JB ba dessiner quand y moko na la brasserie donc il est l'extérieur leader ala moko pe azara moko donc mais ngala ba ibsanga ke za na cop le ga yenga cop na cadre d'administration non tout cha JB wala mais ba leader balaka bango tout non contrat va non signer mutu mo va signer contrat ya papa chéri mais sikoyo elo mona ngana tuna yo affinité o JB balana na wera parce que so tali na wenge neto ando ka solo na wenge ndebe to bano mo na télévision ça même na ba clip au mona to na ba concert au mona JB na wera balata ra ne moko affinité na wera na JB ezaka ndenge beta so na solo ezaka ya qui a télévision to à part télévision pe JB na wera bazaki trop collé serré par rapport à bandinga la bango mususu. Non, il y a télévision T. Bah maman ça. Elle aura un dans leader, les beaux leaders. Dans les toits na éboué. Donc, cause à la toile idéologie, qu'on crée idéologie mon robot bon, on peut mon robot. Comment on s'est différencié. Là bas monsieur c'est tout. Ça va ça y pena ba pire à part ni. Oui, ba pire. Question sur la tuna lelo wenge bazake belé. Mais batu oyo bakena batiki bakombo makasi batoti lelo ba maintenir wenge eza wera na JB. Pour la nika selon yo pour la nika fallait ga wera na JB né baza na niveau baza par rapport à Baba Makaba par rapport à Dolph tout ça. Il y a quelque chose qui c'est yo ba no mona déjà depuis kala o mutango mona lelo wera na JB nde ba maintenant position makasi lelo oloba ke non né na lobara yango pe salama. Ah mais la roloba tomba na kumela mambo. Un chef aura toujours na passage tout autour na o ba pesa ba idée dans le roi il y a la chef passage de rose ba masana ba la na ba vena biso bantsone anini donc so il le ba maintenir comme wana parce que tant maman na ko kinele bango ba to mona kaka ya giwera JB bon ba misu pe bakangela pe baninga na bango chance là oyo amoni que non a ko bosser dernièrement la fois passé vient me sauter à tourner clip né di baboma donc amoni que non bosser dire donc nzama osala ninga sala bango ninga sala que non bango bala c'est tout. Merci vraiment pour notre temps. Puis biso na peut-être soza na moi batumi balay misa to pesa moto moto na ngala on pesa nanu na yemo vinanga El Salvatore de la patria motopama kinoki kidia boulouvier et certain na yo moto lisusu na PDG Lionema et bende pété PDG Lionema moto na masanga HNM DT ipontiama pisanga Guilin Stumi Jikapela lidusu bébé Miradi Jojo bébé Jojo Moteliso de la vienne en grand frère propre Baja de Baja Kingo Bene on a vient en Singama Tembele on a vient en donc Motena Banda l'union sur la bannière soit du Baboma. Merci beaucoup. Merci Neronanga pour notre temps. Puis biso tous évoluer toujours dans l'interview na biso. Merci. Chers amis téléspectateurs, vous êtes à la biso na minute à travers le monde. Tous signalé bino que tout ça toujours na venir di Bamboma. Et si kao JB Piana bandaka li solo na ya wenge musica. Juste ne to tous ça tous ça tu bosso le pan oyo bandoko futela na mama na bango. Nazana ndeko mo awa. Bonjour papa. Bonjour. Comment na osala bien ba bota la biso. Bon comment na ngai Sami petit frère ya Cap Diora. Adios. OK. Sami, Yepsa Bisonano, JB Piana, ça fait combien de temps? Bon, JB Piana, ça fait 20 ans, je crois bien. Ça dit là, JB Piana, voilà, JB Piano, comment starter? Bon, tant on a JB Piana, on a starté. Mais à combien de stars, la mission à Bisson. Voilà. Bon,
star babotamaka nango quoi. Parce que le témoignage de Noro Sala JB, qui est camarade depuis ami ya fini. Bon, témoignage na pesa que JB mpiana azaki na musique eza babotamaka nango. Tu comprends? Kasi na ye azaki na donc aki na musique e katna donc na nzoto na ye kwa toba molimo na ngeka te musique. Donc biso to ko to botam na ndiba bomawa Notre caméra. To ko na ndiba bomawa to tike ko zwa mabe moko te pa na ye. Tu comprends? Ay garçon moko azaki très bien na ndiba boma. Alors sur la pe kitoko. Donc tout ce que je m'avais pas été. C'était un bon garçon. Tu comprends? Et tant que ma musique yango parce que on m'a appris que babotara ye na lekne magali place pe magali on a na poto to pc mbote maman na bango a téléméla été to maman ba pesa ka liberté moi na sa no musique bon ba mère musu ba rata musu moi na soka lingelo ko wana jamais ko pekisa e wa mère ba lo ba na bango ba lo ba na que non moi na la nanzela mais yo tango eloko sa makila tu comprends mère a ko ba e moi osanya tikane mwana asa eloko alingi donc quand vous okola na veni JB piana etant que master mutu to ala la moi défendre moi azara matumboli azara tam subo e na tant vous okola na bo moi na jeunesse na bino des fois JB zarani bon en tout cas tout ce que moi na mabe na mon côté mutu to aza parfait et papa langa wana ko ba en vérité c'était bon garçon tu comprends alinga mutu nyonso soko za na ngope wana pesa batu tu comprends. Alors on peut ça, mais tout ce que je m'avais dit, pas été. C'était bon garçon, on appelle sur vérité. Wenge bandi na dimbamo ma. Personnellement, lelo wenge bakoma ba star bangotu récite mingi to mona rapa ya wera na JB. Pona yo, eza dinani. Bon, ça m'a nzambe. Tu comprends? Parce que ba garçon moko bazaki tout d'abord un baki batu bana kulinga classe. Tu comprends, la classe après classe de mon père moi se donner la musique tu comprends sur le lot ba commune wana za marama nzambe donc nzambe a permettre le ko nyoso tant olingi le ko wana et puis akopambola pe le ko wana olingi yango tu comprends et on a bien et ça on est ni le lot comme on a que wenge oui bananga na lupango ya balakisenga na sali dame ti ba ça ba jeune bango ba répéter na ba couloir le lot wenge koma orchestre monene koma référence etikali na histoire yo tango mona wenge ne bandane koma le personne mais ça roni ba pananga sala ka plaisir na mona ngo do pananga ezaka mo lokumu puisque tout ba to botem na ndia boma to ko na ndia boma tango ba histoire wenge banina wenge musique et pas na ngai na zaka toujours na esengo toujours na plaisir ne ba que no succès le succès wenge banina ndiba boma do biso to toi na valeur à partir ba frère na biswana wenge jibena na wera donc pas nanga na toujours na sengo mingi est-ce que JB piana penenga koma le grand bongo azora peta moi yo tala pe bino na dimamo mambo vandi boso bon baza ba frère mo baza ba makambo belère au salle donc prendre dimamo mais histoire na bango baro faut ba mona na quand même bon vraiment ata ba mona na raté mais tout cas que non moi contribution pe basalaka surtout terme sous problème mais ko na quartier be mutaza na problème mais contribution bon to yo kakango malgré to zara est comme on a bangote mais basa frère moko basa bon tu comprends ba contribuer quand même tu comprends mais ba wat moteur kaka ba ma me belère au sala biso pe mo na bango to zara plein contacter mais to yo kaka na songe non sala ka be basa ba garçon ba frère basa bon souvenir nini ya JB garda tilo na mutuna yo souvenir oyo tika na ya makasi ya yo na JB ezani bon to banini souvenir pour na ngai comme tel souvenir la bito sur solo mo boye li solo mo ya yo na JB to ata yo participer na likambo ngolo mo kaka moi neti mutuna mina to sur solo na JB akoyera la vélo tout ça yo lo nino tika na ya JB bon et pas na ngai comme tel souvenir comme tel Papa merci. Wana la tali caméra na la pesi oza le loba bakisa. Naza le loba muke ne pour na frère na biso na ni mfumu toyoka ke o basala ka pona ye mais babosa na raité
bazara toujours kaka. Parce qu'on a appris qu'Azan maladie, Azan anda on a tous voyé une interview mais on pouvait pas parce que tant na mon qui vraiment très critique. Teo kara o basala rapport na ye mais vraiment teo sara nzambe apambula bango o basala rapport na ye mais babos na raité aza frère na bango nzambe apambula bango musique la bango toujours kende liboso biso peut toujours fier pour na bango. Merci vraiment papa na pesi mote na ngana honorable Solange Washington na kata Londres. Honorable Solange Washington na kati ya Londres moto no yangwana na pesi moto na venanga José Salai na mère Mami Kujudi Mami Kujudi na venanga José Salai ba moto en place posa Odilo Mampuya na kati ya Belgique moto no yangwana na moni Santo Digira le chef d'entreprise moto na no yangwana to zo continuer interview na biso. Merci Paro cameraman assuré. Bien, chers amis téléspectateurs, je pense que l'émission la bino yango bauta pe comme nango na suka toto beta masolo ya JB Piana, Jean Bedel Piana oyo abanda masolo na ye na veni di Bamboma ya musique place en novembre yango banova na chez bango baba wera na ba dide masile les amants liboso mais le lot yi mingi pour na JB to beti masolo na ye. Je pense que vous avez beaucoup retenu pour na JB bolingoka ya musala. Pour ça, on est aux musiciens. Il y a le Sala JB Piana à la grande. Je pense qu'on a retenu de lui beaucoup de choses. On a aussi ces missions. On a rentré sans dire merci. Na bateau tout. 8 ans la bine retard. Si moi, on a vraiment deux personnes particulièrement parce que na ina di bambo ma na ro kende boité. Donc, on a réalisé une mission. Le lot, je dis merci. Na Igelou, na Iposiama dans des tontons on peut aller baidenga balexinga il faut kota ne ba batanga na mboka il faut tout na bato bazaka na mabele il faut sia malai que lourd en tout cas. Merci na bino na pesi merci na pause ça au caméraman na sewa qui derrière caméra na pesi merci na choco frappant choco mirabolant facile à garer la sucre la métallique poupée Barbie femme selon le cœur maman bonheur place aux amotono yangwana na pesi mbote na ngali susu na Solange Washington balobi honorable Solange Washington na kati ya Londres wana donc Solange Washington ya yo yangwana na kati ya Londres moto na yangwana venanga José Salai moto na yo odilo mapuya Willy botela ba Willy 3 fois garçon de luxe moto na yangwana na moni Annabelle difficile à garer maman langa Majaki Nzongo Mamelene Mvuzi Annabelle difficile à garer moto na bino Nana Champagne lora mokonzi na o sentir yo so mingite Vincent dans la posa ta la bato baligné vraiment donc naza pena la posa sentir cadet Didi na kati ya France wana na robo sanate cadet Didi na kati ya France moto na yangwana na pesi moto nga lisusu na vraiment batutu. Je pense que tout le monde a dit prochainement un numéro la biso sikabauta puis merci pause ça au caméraman assuré. Merci.